Irene Masiandoki. Ebeteli ndezo boma bango bazabana. Mwasi ya regreta kate bazabana. Betela biso masolo oyo omesana. Kobetela biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamand noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Zua te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko kangi masolo na Londres abima kakenda kape partout yope mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu mwa bimpiatu makaya bupondu bana Londres oza fatigué linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso epesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour. Pamorena Pamoreza Irene Masiandoki TV bonjour. Bonjour na bande konyoso bolandaka Irene Masiandoki TV identité ya bundes o maman bino la kabino kaka ba histoire vraie pour esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pour na patience fidélité confiance ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bande konyoso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona te na studio bo s'abonner au chaîne à maman bino bandeko déjà bo s'abonner bo partager parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie like vidéo partager et que ça là vraiment bien makasi biso soko zeli ko finga te to betaka kaka ba histoire ezali vrai ndeko bengi biso soko lo bitanga kombo to kotanga soko lo biko tanga te to tanga kapete to kenda ka bongo mais important to yela mingi ko yebisa bandeko ki temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt yango na raison to sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie mukili eza na makambo ebele merci na bandeko nyonso baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor na biso officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so alonga mpiaka la patronne Betty moi ça mebla 22 ndako na verchache epesa kazua mais beaucoup misana parce que eza biloko na ye la patronne Betty umela merci na code mboka ya Willy Moucheni balobi code des mondial Willy Moucheni fondation Willy Moucheni topesi merci na Yves Dioboke garçon de luxe na kati ya Paris babi vie nanga sola plus que solo Yves Dioboke garçon de luxe merci na des longues jambes jolies musungai balobi wana yanga na kati ya Panama na mboka ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko
pétail mamie la plus belle balobi ya Zakari oya prêtre Zakari vie na biso ya Bogar boni basanga mama Lili Mwimba ya papa Oscar Anastasie Vita bisou kuna porte-parole na biso ya Maëlle Tazi Vita imana mwasa bata papa Trésor Chou na kati ya Bundes na kati ya Stuttgart umela Anastasie Vita bamurene to meka kosola mukene efsa mama irani maselo sokaye seki ya kuluba ezali na sengara vraiment na bandeko nyonso obozalaka babone na ministre Vérité TV bokenda wapi ponga lo sambo langezalaka babone na nga babela te bakufa te nzamba pesa bango longue vie tokomaka ba 100 to bandokende ba 100,000 na YouTube etsikalaki mokito kokisa 100,000 bakanga biso chaîne bino nyonso bosabona na site ote pona nini bolamuka boya kosabone na Irane Masiandoki TV parce que Irane Masiandoki TV ye wana mpe kaka ministre Vérité TV boya kosabone awa tobetaka masolo ekosala biso vraiment bien makasi bamurene bamurezi so na ekobeta bino eza lisolo ya baréalité ya bafamille ya Congo bafamille totika na Congo disons nde kaka tolobaka eza na sere moko azalaka na Londres apesi maire lisolo na eza pe mulai te eza mokusi mais to partager yango pour to comprendre banani oyo totika na Congo bafamille nyo tovivaka na bango ndeko ozolandanga oza na famille na Congo oza congolaise oza congolais outa Kinshasa outa Angola outa Afrique disons oyebi makambo nini bafamille nyonso basalaka biso ndeko wana mwasi maire nga nakenda Congo Kinshasa nakendaka mwa trop mpo naza na baraison oyo nakendaka Congo Kinshasa mama Irene année passée temps nakenda Congo Kinshasa na comprenait que bayibanga bandeko nanga bayibanga bayibaka penza mama Irene tourna na kenda kani passer na bungisa ka periki bayibinga periki periki to bayibinga ngona remarka ki mbala moke monke loko na so ebungi na zaki vraiment dérangé parce que bayiba kinga periki mama Irene na zaki vraiment dérangé parce que na linga ki periki na mingi pinde na mima ko na tike komila te la periki wana te bayibinga ngona zaki vraiment dérangé mama Irene na tuna ki pe mutu te tango na zongi na meka ko betela cousine mo lisolo ke na yaki na ba periki nanga ba yibinga periki la boy cousine azaki déranger ba yibi o periki ya ndenge nini ana expliquer periki nanga na mona ki yango te ponga pe na yaki wana esale kablo amoni te ile kinango mama Irene e umela kite ba tamo boy na ba photo kaka na ko mona leki nanga alati periki wana en tout cas na machekte na binga kene ayaya periki olati ya periki nanga o te periki nanga te eza periki nanga eloko ya mutu eza ya muton na moni ona ezaka yango za eloko koloba te 5 minutes moi compréhension ke na kange moyibi et tout abenga ba grande sœur abenga ba ndeko nyonso epesa ke na kange moyibi ya periki de toutes les façons periki nde na remarquer mais tango pe na yaka batango be na zongo so moi t-shirt na moni te na bandi ko tuna mimaki ona ndako ya truc na luki ko mo pe na monter na tuna te mais periki tel mais eloko na lingaki mingi pe na salisa ka na na truc comme il a te dans tes projets na ton accès sabino boke boyibi yango yango na raison na tuni en tout cas betaki mabende tikake na itakangie moyibi esala ki toro na Kinshasa leki wana alinge ko ya pembe na ngata bande ko éviter ngapo nini naza zakaki moyibi mama kan eloko ne ko remarquer tant na Kinshasa zaki na mbongo na na sac les jours kana koma ki mama kan na sac na ngala tina chambre minute te na comprenait qui était mouvement ça m'a comme moi bizarre na côté qui toilette lobi na on attend na mkala tanga mbongo na ezangi $200 na yibinga $200 na bandiko côté bato zela ba na ndako na buto na iko yibanga $200 mama kana senga confusion na zaki pena bato mena so kapako ko définir te ko zala nani $200 ibunge mama kana kinga mtema na baki elogote na vandi na bila tout na te bosi na tout na déjà ya perruque a beauté compréhension na utu kokoma na zwa kimia pona passer ba séjour na bien na kanga mtema ira vraiment na tout na kité tant na tunité ba moniki ndoko na za zoba on dirait na comprendre te ke ba yibinga mama ira ya ko le kasuki ke juba yibinga $100 na zeka na $300 na saki mukolo wana o la bimise pona bimana en tout cas mtayiba kinga na kanga kimbala moko pe na comprendre ki po jour wana tuzeka ngani mtuzaki na mouvement mtako sanga mabiko za ka en tout cas la bandiko luba mena tuna kiti na mtayibi ngambongo na nga nzamba ofuta ngana yaka mboka ona yiba kiluti mandika ko luba mabeka rapona mbongo na tina sakanda le obisa mapingana bakbo yiba nga perike na mona mtalata ona tuna buwangana siko susu na yake na mbongo na nga le bandeli boyibi ngambongo na loba kiti boye ko yibanga su $100 ana bandisiko ko loba bilo muka ya bongo ya mabe mama irani bala moko mwana ndeko nanga zaki wana nièce nanga disons abandi ko loba yo moni $100 eza mbongo
poke kolakela ngo bato mabe $100 eza eloko te yo mozomona te ke na mboko soki ochange $100 minute ezosila $100 eza mbongo te tuna motu nyonso so na mboko $100 eza eloko te bamouri na bamouri peut-être yo mpe so yoka langage wana epa famille noki $100 ezalaka eloko te $100 eza eloko eza na motu mosusu na Kongo asalaka salaire nezaka $100 biso na poto ntokenda musala pour quand $100 ko beta pe 2 jours na musala siko bango na Congo $100 eze lokote mais mutazo ba bon asala kataza na revenu te $100 abandi ko manquer aussi que mabi pour na $100 eze lokote en tout cas aloba ki mingi qu'est-ce qu'on a sait bando soana ba film bazaki wana aje bisamo ke bino moni $100 ezaka mbongo bata poto pe mo apeso $100 azo landela ngo yo moko zo mona $100 ndekenda kamba komba bandi ko lo bazo lo balanga bazo jusqu'à ba fille wana mais azo attaquer nanga mama irana yoka kina kitine na keso la dai na lobi na ngabi yozo banani makamande ngwana ke $100 eze lokote baby so ke $100 eze lokote na ndiko rappeler na poto $100 so ke musala pozo on fosala 10 jours bino na Congo sala raté ozobenga $100 eze lokote ndeko nanga yo mtozo la na ozana ba famille ya Kinshasa peut-être so yoka langage yo papa ndeko na ke $100 ezaka elokote ezambongo muke odem to $100 mutazo du succès oteneli mutu bon mutazo préférer asala anniversaire yo na poto bimako kenda ko mona pasi bataki nso oke opesi bango $100 so pe nano eloko te na ebite bazoki na fo pesa bango ndenge eloko nini batakini bana pa ma kosenga merci azana eloko te asala kate okoka bele t-shirt eso lambo kini ezana nge bele ela tamana mais eze bele o somba mais wana bakabelio okabela mtu telefone ninga mabeboyi mais imoka za na telefone te eza malade bandeko so bazana ko tsa foko éduquer bango mama ira na siki le bandiko ganga biyoso bananga bongo $100 zambote parce que na mona kala poto na yaka boyiba kanga peki na boyibi mbongo na debi beko bakisa $100 mbongo mutazion aromona mais na lobaki tellement mabina la kele kimbongo nga penza mabi ba morena ba morese pourquoi ndeko ko betali solo bakangi ndoki na Congo Kinshasa ndenga lobela kimbongo ndenge bunga kimabe en tout cas asaka kipenza abi mutazion mbongo nga akomona mama Irene kaka ta on azoloba na matiko na sel maquillage na bongami na bimi mama ko bima na bimi baso binga nga epa ya ndeko na nga ya mobali abi na nga zonga mwana sel accident mokiza grave accident sa mataki na moto ba sel accident akoi ba mimi kutu l'hôpital mama Irene to se retrouve en hôpital to kenda ndokuta mwana mama Irene so accident eza grave donc moi pas ni tamo que ça madame te batini so to transfert tout le que l'hôpital mtuza kotangenge mama Irene to koti na voiture ngape na zongo to ki to komi na nzela moi attends ko na hôpital ba kuma ki mtelbusu na tata na ye ba bien ki papa na ye ba kota ki ba telbusu ngata on azo kita na kota moi na zo stenga déjà asola na ngai bande ko na mboko to zo kende to za maile ba famille balingi biso pete moi azo sola nga zo ebisanga ke tantino limbisanga mukolo yaki ngam na yibaki mbongo na god $100 nanga pe muna zwaki yango mais maman mutalobaki nanga na zwango po tuzaki na difficulté maman baki na okepa tantino kula kola litamiste ce ko moni mbongo zwa mais tango laki mabe oleki kozwa maman mutatina maman sko moi sa ndeko na mobali po yaza mwana ndeko na mobali eloki kozwa mama ekozwa nga tanti limbisanga pire que na pe bunga ka liboso ngam na zwa kango na zwa ko su ba t-shirt mama ndiko tangela nga biloko azwa mama Irene loko to imona bungi se 3 ans passé na kenda Congo na lukango awa na mona te na ebika tanto na tikango na ndako ko to na ba pe bungi se loki za ka bien te mais nyonso mwana ekubimisaki ye mutayiba ngo do tia ko yibaka mama oya boti mo sandeko na mutatinda ke ba ko yibanga tala mukili ba morena ba morese de moi ça bien zaki choqué oui na lobaki mabe poza mutoki nanga mais na sa mutabaki cité na sa mutababit na ka pasi ki ngamoko la $300 muko ba ibenga pena $100 asuka muko pa na silika makasi pour ngamoko na $300 na pa na tiwana et déranger ki ngamakasi vike na zaki pesu na mbongo mingi ti ba morena ba morese tango zo kele Kinshasa batela ka biloko na bandeko na biso atopesi bango bandimaka na bango batu te ato sali bango bolamu bandimaka batu te tala moto zo pese $100 zo $100 na Congo ezaki loko te
opesi moto elamba azobude elamba abiki bilamba oyo eza nango ebele mais oke kosomba yango wana nga napesi yango feli $100 eza eloko te na moto asalaka kodeklare salaire na ye mais yo sikoyo osalaka te bakabeli yo $100 ozodeklare ke eza eloko te mosani na kongo eza mbongo nango mbongo te $100 eza nango mbongo te mbongo mokie bongo na kongo biso tovivaka $100 eza eloko te yo mozomona te kesolo mwi na ntango ochange mbongo nde ezokende mbango mais yo sikoyo bakabeli yo osali no eloko te bato baza na Congo bazosala eloko te balingi bakabela bango balingi intérêt na bango oza na Congo Kinshasa opesi moto $100 na minute obini epesanga na $5 naza nango te aide yo te et puis na Congo ndenge oza bandeko nanga soki ozangi na famille moto aopesa yo aza te bakabaka te bango balingaka intérêt na bango bato mbokotinda bango eloko bamaitaka bilo bapres bandeko nanga bamonaka biso ndire bazoba na Congo bamona nde biso na poto tolokotaka mbongo ndeko mwasi abeti sio mpona korapele bana poto ntango ozokende Kinshasa kontaka biloko no bayibaka biso nga lelo ndeko nanga mobala akayinga ndoki abina naboma mwana na ye nauti na bakisi na Londres nalakeli mwana ye mabe me mwana azobaki biloko nyonso ayibanga mama na ye moto atindaka bayibanga en tout cas bandeko nanga Kinshasa bomeka kochange tokabelaka bino mpo tozalaka na volonté puis kokaba ezalaka obligatoire te bino bokoma kooblige bato nze il faut kaka tokabela bino okutana moto na nzela azosenga mbongo obina yaza mbongo tazo ko insister pesa mbongo osuko pinga mboto lina koma kuluna meso koma kuluna komino za mukolo komo ko senga mutelo ko mutabela ngote oyina yiba na mboko na koma kulula yo senga il faut kanga na zanango boso kinga na zangi eza mboko mo mentalité zana nona se makasi bato ba comprendre ka difficilement na kongo mona webi vie moko azaka mutama ile yebi ki atangaka mais lelo soki nous mo avion ngo raisonnement dire zoba mambo zo bonze zanga mutuna makolo azo sengo pesa mbongo besoin na mbongo te azoka réponse que pesa mbongo soko pesa mbongo tout ce qu'on a vendu linga na yiba na mboko na ko makuluna mais yo singinga zena pesa so ina zana ngoti soko yiba soko makuluna etali yo ka ba langage bandeko nanga tozala maile na mboka wana balingi biso pete na minute onga femba yebiki na zandoki na loki mwana ndeko nanga mobali na sali accident na lingi na bomae pona nini na piège ki mama nga atkeli ko piège mutayiba mbongo te na yebiki cité na mboko na Londres nebe ska bateka rata kisite na mboko souci kara pasi boyibi mbongo nanga il faut na loba mutoki ya muto en tout cas na lobela ki on passe nga na poto na sala kana yiba kati ba conséquences yango en tout cas bozama na ba famille OK na Congo batela biloko no ba yiba ka biso makasi basakana kana biso bazaka la respect na biso te en tout cas courage na bande nyonso bozama il est trop gentil eza malamu mais ele kapete fo ba limite ezala tokutani mbala sima bisous bye bye. Oh! Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko? Muda tini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bino pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, à la forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Tout ça biloko que nous joyeux quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana nayebi soko pe yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola bayebi so komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.